Angola Luanda toye. Bonne nouvelle ya 2026 yango yo. Bon nabino bana mboka ba congolais na bangolais nyoso. Bon nabino ba on peut ba forme d'affaires. Désormais c'est à connecter Kinshasa na Angola pour voyager dans les meilleures conditions. Veut dire c'est à comme kokenda Angola dit. À partir le 21 août Ndingo ba vol direct Kinshasa Luanda et bandi c'est à Abuki ba prix à billet na prix à Niapoul et ça l'a jamais $445 ya pamba pour la classe économique, $795 ya bourré pour la business class. Yoga programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda, départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bongo vol Luanda Kinshasa, départ 18h55, arrivée 19h55. C'est à lobby sans paix pour la mapata. Rendez-vous le 21 août, Masolo Fongwame, Ban Angola, Ban Luanda, Toza Koyae, Us Mundo d'Angola, Us Créança d'Angola, Tamus Avir. C'est à Mfumo. Bonne année scolaire 2026-2027. Papa, maman, comme tout n'a pas question et belité. Kota la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba. Na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu. Ba inscription et bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants. Très intéressant à se présenter devant la poste télévision. On a bien pour présenter un faux lingala journal. Il y a pas pour la peuple mbote na bino nyonso to fongoli yango pour la côté samino denga chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a président qui mokola jeudi 20 août dans salle de congrès, il y a palais du peuple cérémonie, il y a 10e anniversaire, il y a collège de hautes études et de stratégie de défense et cérémonie oyo et coïncident qui na clôture il y a année académique 2025-2026. Ouverture il y a année académique 2026-2027 ba des éléments au bokozwango na basango la biso ezali koya toko ba édition na biso pour côté sabino ndenge première ministre Judith Suminwa a outi côté en place dispositif ya sikapo na soutien na ba petites moyennes entreprises pe sous-traitants locaux oyo ba bengi yango vunga. Gouvernement Souminois, Baouti côté en place, nouveau dispositif et soutien pour les petites et moyennes entreprises, sous-traitants locaux, Oyo et Bengami Vunga, c'est-à-dire couverture, mécanisme Oyo, ezali pour nous faciliter accès à crédit, en particulier dans le secteur de sous-traitance dans RDC. Premier ministre à couvrir nouvelle ère pour nous co-présider Mikolo Oyo, cérémonie à signature, il y a convention unique dans la partie concernée. Autorité, il y a régulation, il y a sous-traitance dans le secteur privé, fonds, il y a garantie, il y a entrepreneuriat au Congo, FOGEC, Raobank, Pera aussi, dans le programme, rôle Oyo, il y a chaque terre, et ça est bien défini. ASP azali ko valider pe ko certifier conformité ya sous-traitant congolais pour na kokoti sabango na chaîne ya valeur FOGEC tango na ye obstacle ya accès na financement PME grâce na mécanisme pe ya garantie réussir assurance na ngambu na ye azali ko en charge couverture assurantielle ya ba dispositif Raobank azali ko intervenir na mbala moko lokola arrangeur financier pe azali ko mobiliser expertise na ba capacité ya financement Boyepona Gancho Kipulu, responsable et à secteur public et client étatique ya Raobank, alobi complémentarité ya partenaire Oyo et Zalibongo Force ya Vunga, ba entreprise éligible, bango ba ko bénéficier financement ko kendetu na 50% ya valeur ya marché pour un montant où ils allaient compris entre 10 000 et 1 million de dollars américains. Et l'ongo na ba maturité koki ko atteindre 120 jours selon ba besoin Oyo ils allaient lier une exécution pe paiement ya ba marché.
boye pona liboso ya premier ministre ba parti nyonso bazwi engagement ya ko jouer moko na moko rôle pe partition na ye pona ba responsabilité ndenge Félix Amuna DGA ya RRSP Luto Nzolantima ya Fojek batalisi balobi esengeli ba soutenir ba micro ba petites et moyennes entreprises oyo ezali viable oyo esengeli bayeba na kosala mosala na ndenge ya malamu pona koza ba crédit atalisi impact futur ya vunga création ba emploi ebele na mboka pe développement économique. Ministre ya entrepreneuriat pe petites et moyennes entreprises Justin Kalumba a remercié chef ya gouvernement oyo azali bongo génitrice ya programme pilote oyo ya vocation oyo ekokende tina échelle nationale. Na discours na ye chef ya gouvernement a rappelé que vunga eza na vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo ezali kota bilenge emploi pe entrepreneuriat transformation économique na katikati ya action eye ko compléter arsenal oyo etami déjà en place na nzela ya programme présidentiel Debout Jeunes Congolais oyo ezali ko viser kosala bilenge moteur ya transformation économique ya mboka na biso. Programme oyo eye pe ko compléter ba mesure ya application ordonnance loi ya 2022 pour la promotion ya entrepreneuriat pour le gouvernement cérémonie oyo ezali final ya makasi pe etalisi partenariat public privé yango ekozala mobiliser lokolo instrument moko concret pour la transformation économique pe financement ya ma entreprise na biso pe promotion oyo ezwami wana pour la création ya ba emploi na nzela ya partenariat oyo ARSP Fojek Raobank pe Raosir ba kote en place mécanisme moko destiné pour na ko répondre na ba difficulté nyonso oyo pe me azali kokuta nango. Premier ministre a rappelé qu'il a assistance que réussite ya projet oyo et que dépendre d'exigences ya financement local na entreprise oyo ezali éligible capable ya exécuter ba marché oyo ezali bongo conclu vunga esengeli ekoma simple produit financier te kasi esengeli ezala outil ya transformation économique ndenge chef ya gouvernement atalisi bosimba ke lancement ya vunga eza na 4e pilier ya programme d'action ya gouvernement 2024-2028 yango ezali kotia na liboso promotion ya ba emploi insertion sociale entrepreneuriat ba jeune projet ya financement oyo ezali ko concerner ba milliers ya micro entrepreneurs oyo bazali à travers territoire national na lancement na yango boye tango ekomi ya réglage ya ba dernier détail pour ba bénéficiaires oyo bango nyonso ba ko accéder na vunga dans quelques semaines. Plateforme Jeunesse Parle et kozala bongo en face na Bagène ya commune ya Maluku samedi 29 août invité spécial na bango ezali bongo Brège et ngali leader ya commune ya Maluku bola na ba détail elongo na Fabrice Lundombi pe héritier Mapindemi. Commune ya Maluku ekoyinda ekoningana elongo na plateforme oyo eye plateforme Jeunesse Parle bazali kolobela makambo ya République démocratique du Congo. Jeunesse Parle oyo ezali kokambama epai ya mwana mboka Serge Etinkum Anza bayembala oyo na commune ya Maluku bokanga date oyo malamu ekozala samedi 22 août 2026 na terrain ya basket ya zone 4 référence Kermesse ya Maluku epai wapi plateforme oyo Jeunesse Parle bakosolola elongo na bilenge ya commune ya Maluku pona likambo etali ba réforme constitutionnelle ya mboka na biso ba défi pe ba enjeu ebele bosimba pe boye ba bilenge babengami kokende ebele mokolo ya samedi 29 août 2026 na terrain basket oyo ezwami na zone 4 référence Kermesse ya commune ya Maluku epai wapi bokosolola elongo na plateforme Jeunesse Parle na sima ya kotambola na province ya Katanga province ya Chopo, province ya Grand Bandundu, pe bisika ya ndenge na ndenge, ngala oyo ekominde ya bana commune ya Maluku. Nani ako participer wana? Boyo kabien, les grands leaders ya commune ya Maluku, Bridge Engalim Firi Obama, les lions de la ville, mwana ya bamama, yepe akozala wana, na milulu oyo plateforme Jeunesse Parle azali organiser mokolo ya samedi 29 août. Na terrain ya basket ya zone 4 référence Kermesse ya Maluku epai wapi bilenge bakozala face à face na plateforme Jeunesse Parle ya Serge Etinkum Anza ba question ya ndenge na ndenge ekotunama makambo ebele ekolobama bref ekozala ba échange moko très riche entre plateforme Jeunesse Parle et longo na bilenge ya commune ya Maluku
bana nyonso ya commune ya Maluku. Rendez-vous c'est moko Samedi 29 août 2026 epai wapi Bridge Engalim Firi Obama, le lion de la ville, leader na bino ya commune ya Maluku, yepe akozala wana ekozala occasion moko kitoko. Bana nyonso ya commune ya Maluku, rendez-vous c'est moko Samedi 29 août 2026 na terrain ya basket ya zone 4 référence kermesse ya Maluku epai wapi bokozala face à face na plateforme Jeunesse Parle. Capitaine Sele Kamango ya Susiat ngama bakuna na commune ya Sele ataki maboko na ekiri moko ya bajani o baza konyoko la population ya coin oyo. Effectivement, que j'en ai scellé, na société en Gamaba, c'est quand il m'a une simbi commandement. Et ça lui passe comme on a écrit à Bala Mabé Oyo, Ilenge, Nibali, Oleba Lukamisala Kosala, Baké na site ya Batu, trouble, Bakati et gérante Bilamba, Baboto Lembongo, tout ce que vous voulez là, gérante à l'hôpital. Alors, Tango, papa ya gérant oyo azape policier lieutenant na mbongo azonu za pashi aye kofunga nde tokiti sur lele totie bango maboko toyei na bango lobi lengi bazokende na qui de droit pour compétence et pour que ministère public aye bakodepartage bango puisque bato ya boye nalingi komona bango te na juridiction na mokonzi alingi kimia ezala. Merci beaucoup. ngai nakomi na pamba te mo capitaine naye mpo natala dossier ya mwana na ngai batindiki ye bakendaki kokangisa bafoto na bango quelque part na site soki ya nini na ezoyeba bango te batindiki ye akufaki baye koreanime ye apres ça azali na hôpital mais naza surpris nde nazomona bazolakisa barobe oyo epai ya gérante compte tenu ya bana baati kosala intervention po bamema mwana wana bakende na ye na hôpital bango baza kokonfirma birobe ayaki na yango ezalaki mobimba na kolata nazali akize te nazali nde koya koinsiste dossier ya mwana na ngai wi nde azali na hôpital oyo batindiki robe ya mama oyo bajeune garçon bapasi bazalaki na bagilete bakatikati elamba oyo kati ya site wapi site yango eza na commune site ezali na commune ya Selawa ezali Malibu Beach na Nsele awa na plaza kaka les environs na biso ya Canada esalemi na ngonga nini esalemi na 17h na ba 17h de violence wana esalemaki eke mwana mwasi wana ntango akwei esepelisaki mpe bango te lomoto oyo omoni wana basali soulèvement bazalaki na kati comme baclient donc comme baclient ntango bamoni ndeko mwasi wana akwei ale ye alingaki atindika moko na biso oyo toyaki na ye oyo te donc babandi menace avec de gilette poto oyo euti mpe na maboko kaka na bango bagilette donc banda koagrese mama wana na mbongo na ye nyonso azalaki na yango ya misala asalaki ekei nzela ya matete a partir ya quartier Kinsaku ti kokoma bongo na Kisenso en tout cas eza na état moko ya malamu te ezali kosala bango pasi po banzela ebele ezali kosalema kasi awa na commune ya Kisenso mawa pe désolation komona bakonzi ya mboka ko abandonner bango pe kokipe bango te banzela pasi mai koloba te courant wana kutu bosana yango awa kutu na morgue ya d'etat bibembe komi kopola po courant ezalaka te bana ya Kisenso baleli cri d'alarme morgue oyo ezali mpona biso nyonso tozali ana ville de Kinshasa tikomina kobangisa morgue oyo bibembe ezopola kopola mpona nini nzela eza te nzela ya Kisenso ya likolo bosundoli yango nzela wana ebandaki avant banzela nyonso banda ana Kinshasa na toyebi te mpona nini ti lelo ezozonga te nzela wana eko favoriser développement ya Kisenso
nzela wana eza très utile pour le peuple qui sait. Pourquoi? Parce que maison communale eza kuna na likolo, morgue eza kuna na likolo, hôpital de référence à l'État eza na likolo, mais nzela eza mabe, marché eza na likolo. Papa Félix Tshisekedi yoka ngai bana Kisaso bayebi nayebisa yo mpona nini ezokipe bango te, mpona ezokipe bango te, bambula elingi ozonga tela bacondition oyo bamama bazotambola nango. Nzela wana batika yango bato bakufi, bato bateki mapangu, donc bato ebele biloko ebeli mpona nzela wana. Bana Kisaso banayebisa yo Papa Félix Tshisekedi na Kisaso poza na bato bafotaka yo bakofote na même soki gouvernement eza na mbongo te bayebi nayebisa yo boye na poche na yo papa okokobimisa mbongo mpo orépondre na besoin ya population ya Kiseso. Kiseso ezali pe na posa ya kozala désenclavé lokola bakomine mosusu bakonzi ya mboka botalela bango solution na makambo na bango. Bakartier bele na commune ya Kimbantseke baza na problème makasi na likambo etali bongo mai. Likambo ya mai toyebi te soki Régie des eaux azali ko abandonner mission na ye pamba te na ba différents quartiers et komi kaka likambo ya forage. Toyebi te soki bato nyonso bazwi décision ya kotia ba forage pona kotoka pe komela mai. Toyebi te mikolo ezali koya soki Régie des eaux akozala lisusu pamba te population oyo esengeli afuta ba facture na ba quartier ebele bazali ko s'intéresser kaka na ba forage ndakisa awa na quartier amba na commune ya Kisenso population alobi ezala ba nyonso bazana ba robinet ya Régie des eaux et bimakate bato mosusu pe courage ya koluka kotia mai ya Régie des eaux eza lisusu te bango awa basalelaka kaka mai ya forage boyoka bango. Vraiment tozosengaka na bakonzi bakita sur le terrain fozala na mbongo chaque jour tozana difficulté ya biso makasi ya na kata Kisenso. Midi en prière na bokambemi ya révérend pasteur de Delandu baza kokoba milulu na bango ya 21 jours oyo babengi yango baptizo fire et pa yo clôture nango et kosalema du vendredi 21 août au dimanche 23 août kuna na esplanade ya stade des Martyrs. Midi en prière et bengisi bana na nzambe na milulu minenyo ya 21 jours oyo babengi yango baptizo fire bonganga ya nzambe eleki bonganga ya kisi. Baptizo fire ngonga kitoko moma ya elengi oyo bana na nzambe basanganaka autour ya kokila pe ya mabondeli 21 jours ya mabondeli oyo ekosangisa basali na nzambe yangu ya oyo bakodefile pona kote ya liloba na bomoi tozali bongo la pasteur Joël Kabasele, pasteur Ken Luamba, docteur Job Mukadi, tozana apôtre Levi Kongolo, pasteur Roy Bondo, pasteur Parfait Mavungu, pasteur Raf Kaseya, pasteur Toti Mbengela, pasteur Michel Opusa, pe Otia Milulu ezali yemoko, révérend pasteur Dede Landu, botuninga nini baptizo fire et bandaki déjà lundi 3 août pe clôture nango et kosalema na esplanade de ya stade de Martyrs pendant 3 jours. Et Kobanda, vendredi 21 août, samedi 22 août, kino dimanche 23 août 2026. Nangonga ya 15h30, kino 20h. Baptizo fire oyo, et zali na ba particularité ebele. Ya liboso, et zana 3 vacations. Totangi, na 5h45, kino 7h15, uniquement sur Facebook et YouTube. Nangonga ya 11h20, kino 13h juste. Boko zoyango na midi en prière, Nandela ya Facebook, YouTube, Majabu TV, P Radio Kin 24 et bongo na 16h kino 19h30 et ça koyinda mabe na siège général ya mission apostolique Golgotha oyo ezwami na avenue Lopori numéro 87 na commune ya Kasavubu rond-point qui pointa clôture ya baptizo fire ya année oyo et kosalema na esplanade ya stade de Martyrs pendant 3 jours et Kobanda vendredi 21 août, samedi 22 août, kino dimanche 23 août 2026. Nangonga ya 15h30, kuna tokozala na basali na nzambe lokola, Dr Job Mukadi, peye moko, pasteur Dede Landu, boya ebele moto, eza kopela, Satan aza kozi
tika na ndenge ya kosakana te. Baptise fire bonganga na nzambe eleki bonganga ya kisi, il faut eyebana boye molamu. À partir du vendredi 21 août, compagnie africaine d'aviation CAA Namokuse a commencé bongo ba vol na direct ya Kinshasa Luanda ba détail le ronda Michael Bristoto. Bondia Angola Luanda toye. Bonne nouvelle ya 2026 yangoyo. Bon na bino bana mboka ba congolais na bangolais nyoso. Bon na bino ba on peut ba forme d'affaires. Désormais CAA a connecté Kinshasa na Angola pour voyager dans les meilleures conditions. Veut dire CAA comme kokenda Angola di. À partir du 21 août Ndingo, ba vol direct Kinshasa Luanda et bandi. CAA abuki ba prix à billet na prix à Niapoul. Et ça l'a jamais. $445 ya pamba pour la classe économique, $795 ya bourré pour la business class. Yoga programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda, départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bongo vol Luanda Kinshasa, départ 18h55, arrivée 19h55. C'est à lobby sans paix pour la mapata. Rendez-vous le 21 août, Masolo Fongwame, Ban Angola, Ban Luanda, Toza Koyae, Uj Mundu d'Angola, Uj Créance d'Angola, Tamu Zavir. C'est Mfumu. La Italien cinéma boye baké pour l'année académique 2026-2027 Université chrétienne catholique ICC dont Akam et Fongoli déjà ba porte na yango na ba site na yango nyonso en ville province ya Kinshasa. L'idée na pédagogie paix à réussite aïe. Université chrétienne catholique ICC dont Akam a Fongoli déjà ba porte na yango bonne année académique 2026-2027. Toujours na système LMD, licence, master, P doctorat, na vacation à jour, P à soir. Kuna bazar na sciences informatiques, sciences de la santé, sciences administratives et politiques, bazar P na droit, sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la communication. Soit bango na ba adresse Oyo, campus ya Selembao. Arrêt dépôt, référence en diagonale Nakin Marché sur bypass numéro 26 na commune ya Selembao. Campus ya Mongafula. Arrêt chambre froide, entrée Mokole numéro 16 P8 sur avenue Ngeba na commune ya Mongafula. Campus ya Tiango et Somi Bongo na boulevard Lumumba numéro 415 na commune ya Kimbanteke. L'inscription est allée. Les portes sont ouvertes de 8h jusqu'à 16h. Donc, pour les cas, base d'inscription. Et nous lançons un appel aux parents et puis aux nouveaux diplômés. Côté Lengana, par-ci par-là. Donc, baya cause inscription. Parce que c'est l'université chrétienne catholique d'Ouakam. Nous avons nos valeurs chrétiennes qu'on ne peut jamais oublier. L'université à bas prix. Ce qui est bien affiche na biso nyonso. Les frais académiques ici, L1, c'est $150. Donc, nul par ailleurs, c'est seulement ici chez nous. Nous sommes une université vraiment à moins cher. Venez vous inscrire parce que les frais académiques sont au prix abordable. Venez car les places sont vraiment très limitées. Awa, enseignement et le mamakalisou pour ESA vraiment de qualité. Awa, expérience cumulée, ESA capitalisée. ICC don Akam, a Fongoli ba porte nango, pour na ba étudiant, oyo, ba koko ma partenaire actif, pe co-créateur, pe na richesse, na ba prix amke, qualité supérieure ESA de Awa. Ba prix académique, banga na binoteo eza nango mukie kasi okofuta yango pe na ba tranche ebele UCC do Akam boya ebele pona kosala inscription na année académique 2026-2027 UCC do Akam université des étudiants par les étudiants et pour les étudiants. Inscription eza koko base koko bakuna na ba complexe scolaire Mama Pemba 1 PD. Dieu
2027 académique hier. Chers parents, le complexe scolaire Mama Pembade lance officiellement les inscriptions pour l'année 2026-2027. We are enrolled students in following session. Nous inscrivons pour les sections et options ci-après. Kindergarten, la maternelle, primary, primaire, basic education, éducation de base, latin philosophie, latin philo, science general pédagogie, science pédagogie générale, commercial and management, commercial et gestion, latin and Saint-Louis, coupe et couture, electricity and construction, électricité et construction. Dear parents, chers parents, for better education and proper supervision of your children, pour une meilleure éducation et instruction de vos enfants, please send your children to Mama Pemba 2 School Complex. S'il vous plaît, envoyez vos enfants au complexe scolaire Mama Pemba 2. You will not be disappointed. Vous ne serez jamais déçus. Motivap eza potopoto kitoko. En tout cas, na yebisa bino vérité qui pas acheté. Atoza mukolo to mwana bino nyonso bomela ngo. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai, depuis abanda kolia, akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe, abelaka te, alembaka te. Ba maman, félicitations na bokoneribana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Bébé na yo kitoko, ninyo esaka. Ma ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de zamana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap. Tozana communiqué nécrologique moko awa bolanda lecture na. Ba famille mitima mayo bazana mawa makasi ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango liwa ya papa, oncle, neveu, cousin pe mwana na bango ya mobali bi mitima woka oyo akufaki mikolo eleki na crise moko ya mbala kaka. Programme ya matanga ezali boye. Jeudi 20 août 2026, veillée mortuaire ekosalema na résidence familiale oyo ezwami na avenue kwa Mutu numéro 144 na commune Yangaba. De mokolo ya vendredi 21 août 2026, exposition ya corps ekosalema na morgue ya Kankokolo à partir ya 9h. Ebokundami ekosalema na cimetière ya Kitambo. Tika sango oyo ekomela bato nyonso bayebaki papa Gi mitima woka. En tout cas, la communiqué nécrologique ONDP Singanzela na bouclé journal. Ya peuple pona peuple ming ming bo pesa merci na Igor Oyazadaki na Sima caméra montage tozalaki na Christian Kangebeni Fabrice Lundo mi pe Igor Nting journal. Ya peuple pona peuple zaka supervisé par Rité Mapini Bandeko Bot kala malam au revoir. Bonne année scolaire 2026-2027. Papa, maman, comme tout n'a pas question et belité. Kota la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba. Na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu. Ba inscription est bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants. Bondia Angola, bondia Angola, Angola Luanda Toye. Bonne nouvelle ya 2026 yangoyo. Bon nabino ba namboka, ba Congolais na Bangolais nyoso. Bon nabino ba ompe ba forme d'affaires.
Désormais, CAA a connecté Kinshasa na Angola pour voyager dans les meilleures conditions. Veut dire, CAA est comme Kokenda Angola dit. À partir du 21 août, Ngingo, vol direct Kinshasa Luanda. Et bandi, CAA a bouki ba prix à billet, na prix à Niapoul. Et ça l'a jamais. $445 ya pamba pour la classe économique, $795 ya bourré pour la business class. Yoga programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda. Départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bongo vol Luanda Kinshasa. Départ 18h55, arrivée 19h55. CAA, alobi sampe pour ma pata. Rendez-vous le 21 août, Masolo Fongwame, Ban Angola, Ban Luanda, Toza Koyae, Us Mundo d'Angola, Us Créance d'Angola, Tamu Zavir. CAA, Mfumu.